bonjour na bandeko nyonso aux occasions ya kolanda video ya Mama Bijou na mokolo lelo bandeko na bino ya mwasi na Kongo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or ka na prometaki bino chaque dimanche toza na émission ba Amser. Bo excusez nga na moi retard parce que na prometaki bino 20h ezo simba te pour ba montage wana kende na Congo ba monter bazongisi Mama Bijou awa ya bozo mona ki ezo sala moi boeme na ko malembe na kobongisa na banda kobongisa bilo na tout samedi après dimanche na lancer en kaka na YouTube. En tout cas bo excusez nga kande na banda nga na za Bijou d'or Mama Bijou d'or na beta masolo Mama Bijou d'or alambaka Mama Bijou d'or sala ba publicité Mama Bijou d'or atira ba information Mama Bijou d'or abakse bino émission na ya ba Amser na mutu nyoso to okuta na video ya Mama Bijou po na mbala ya liboso Mama Bijou d'or senga yo pardon vraiment soutenir Mama Bijou j'aime na Mama Bijou d'or azana besoin nango soko s'abonner na Bidor TV ba plus na ya Mama Bijou d'or azana mo pour ça nazala besoin bo partager ba vidéo nanga nazala besoin ba commentaire na bino bo s'abonner massivement na Bidor TV bo zala jamais déçu quand na lobby nazala ba 10 nazo kabola 5 bo on a deux bandes à la fois vidéo nanga ya lelo ba Amser nanga ya lelo ya mkola lelo nazo ko présenter bango tozali na Merlin tozali na Joël, tozali na Christian, tozali na Mouzé, tozali na Chacha. Donc, ba Amser ande makambu. En tout cas, bandeko na nga ya basi, bandeko na nga ya libali, place nyo surtout bokolanda Mama Bijou d'or lobi likambo sika, ezala na ngote makambu nyo surtout ese salama na ngo et puis likambo soni ezala raté parce que donc monde ezala ngo bongo, monde comme na on a vitesse, ba émission Mama Bijou d'or azo sala babindele basala kayango eza likambo ya sonité donc eza te ke soko tie vidéo na on a Bidor TV ozo luka mobali bozo luka moi so tuli non otulite place ozo mona Amser na yote yango na za na besoin otia vidéo na on a Bidor TV o luka Amser na yo partout esika zali abima bo nazana besoin ba demande na bino boko tia ba demande na bino pona ko luka ba Amser Mama Bijou d'or na zawana numéro na ma téléphone yango yo nazala besoin ya ba demande na bino parce que si bozo luka Mama Bijou bozo ko tia ba demande ebele yango de Mama Bijou d'or abanda ko sala pe émission na chaque dimanche vraiment nazana mingi te akoloba nazala besoin kaka ba demande na bino et puis bino mo bo mona bon mais quand on tenter chance na chaîne o ya Bidor parce que chaîne o yo nde makam nazo présenter bino nazo tela bino d'abord vidéo ya ndeko na biso ya mobali na kombo ya Merlin après na kolobela makambo etali Merlin otala Merlin yeyo. Bonjour, je m'appelle Merlin Koua. Je suis au Congo, je reste à Kinshasa, précisément dans la commune de Kalamu Yolo Nord. Je suis célibataire et je suis étudiant. Je fais les droits. Je suis passé à l'école Eka Malula Massamba. Je suis vraiment célibataire et puis je cherche un Amser. Qu'elle soit comment, moi je suis là. Et mon numéro de contact c'est le plus 243 82 53 02 971. Je peux les répéter. Plus 243 82 53 02 971. Je suis là, veuillez me contacter, on va parler. Merci. Kandenge Mama Bijou lobaka bomoni ndeko na biso ya mobali na kombo ya Merlin asali droit Merlin atangi mingi Merlin aza mukongo Merlin alobi Amser na ye sika zali abenga ye makapo belé oye baka yo moko na téléphone mobali kitoko Merlin asololaka bien aza garçon moko atangi donc mutu na ye ezo sala donc talaka mutu asali droit azo luka Amser na ye sika nini azali bandeko nanga basi bobukala te mobali ye wana bino moko bomoni azana ba qualité o basi balingaka bobenga ndeko na biso ya mobali na kombo ya Merlin nazala konzima ki bapele belé kokota bobenga ndeko na biso ya mobali
Mama Bijou kande na lobaka libala eponaka nango place te et puis eponaka nango esika te. En tout cas bobenga bapel na bino Merlin azozela ngo kwa. Sikoyo nazo présenter bino ndeko nanga lisusu ya mobali na kombo ya Joël. Nazo tela bino banda Joël, bomona Joël après Mama Bijou azongeli bino pona ko solo la masolo ya Joël. Yo bolingo nanga ye bomone te ye na bombi. Bota ndeko na bisa mobali Joël. Salut la bino nyonso. Comment on a Joël Botolo. Alors plaisir na ba otu ba kolanda vidéo oyo. Alors à Kinshasa RDC de ma part de Mama Bijou UNCV. Alors l'émission oyo na ba Amser ba fraîchira bien. Alors na va Kinshasa RDC. C'est humble, c'est gentil. Alors, plaisir à tout le monde. Nous avons Amser, surtout la Mouetani, mon love, ma camozo compliqué, mais souvent mon kill. Tous allés toujours en RDC. Nous avons tout, nous avons nous avons sportif, nous avons Jiloka. Alors, on a la vidéo, pas au maï, plus de 143. Plus 243 89 22 48 53. Plus 243 22 48 53. Bah Amser, bah si bien, le humble, car tous en apportant un bino vraiment talaka. On connaît je suis là, donc plaisir à trop. Allez le bino fort talaka. Donc bien TV ma cambo, la chaîne où ils partager, ils partagent mon M+. La base où il y a humble, ça bien, vous allez qui tourne en case. On a commis plus de 143, 89, 22, 48, 53. C'est Joël Botolo, on est ensemble toujours, TikTok. En tout cas, bandeko nanga basi boza ya kosepela, nasi bosepeli na Joël, bobenga Joël na suka ya émission Mama Bijou avana silisa na kopesa bino ba numéro na bango nyonso tu ya téléphone. Donc na bango surtout à la fois na otanga lisusu ba kombo na opesa bino numéro na bango ya téléphone. Joël asali sport, aza judoka, bobali azawana, azana besoin ya ba Amser na ya Joël esiko zali ko hésiter te benga Joël aza célibataire azozela bapel na bino. Donc naza ya kondima ke boko benga Joël ebele parce que Joël azozela bapel na bino. Siko na komi na ndeko na nga ya mobali na kombo ya Christian. Nazotela bino video ya papa na biso na kombo ya Christian ya ndeko na biso ya mobali. Bo découvrir papa Christian et puis Mama Bijou nazongela bino pona kotia mwa mungu wa muke pona papa na biso Christian. Donc ba Amser boza ya kosepela. Salut la famille. C'est votre frère Vando Lawini depuis Kinshasa la capitale, donc République démocratique du Congo. Je profite de l'occasion de saluer, pour passer un petit coucou à Mama Bijou Sigazali. C'est grâce à elle qu'on a eu courage de faire la vidéo, qu'on le bel abino, qu'on peut saluer nos messages par rapport à la contexte de l'émission. L'émission consiste à créer une relation entre les hommes et les femmes. L'émission les alliés, je crois bien au titre les alliés, il y a pas même serre. Donc, tu souffres moins trop par rapport à la relation tu vis. Et cette vidéo, c'est une vidéo que je lance à l'émission, lance appel l'émission à Mama Bijou pour aider Bijou. On est déçus quand même, tu vas blessé na bolingo parce que tout le monde est payé au fin de compte des foot à péter donc rentabilité zatée parce que par rapport à mon bébé donc il y a un bac bolingo ça mon passé nous deux bolingo mais cette émission nous facilite le tâche en fait la tâche plutôt tant en relation à l'extérieur du pays notamment au bazar à l'intérieur du pays. J'ai eu le courage de faire la vidéo parce que nous avons vraiment besoin. Pour créer une relation, tu vois, avec une très belle nana, une très jolie fille, tu vois ce que je veux dire.
Donc, on a la vidéo, on a là justement pour parler dans moi. À contacter moi simple avec mon numéro WhatsApp personnel. C'est le plus 243 82 34 19 709. Plus 243 82 34 19 709 ou mon compte Facebook Chris Winnie. Donc pour moi, on va un tirage jaune et ça m'a bien banni. Donc je remercie, je vous salue encore. Merci Maman Bijou, on a l'occasion de se pour l'émission. Donc moi aussi, moi, coup de fil, appeler ça à moi, surtout de ma chérie, il y a bien. Donc on est ensemble, on de la oui, le mystère Oiba qui est autorité morale. Bon, moi, papa, la vision, la combo ya Christian, ya lobi na emingité, ya lobi ka ba chérie, ya bien. Bobenga ye, amser na ye, ozawa pi, Luka, papa Christian azawa na pona zoze, azawa na pona roze la bapel, la bino, amser a papa Christian, si ko zali oza ya ko sepela, papa Christian lobi, azo ba chérie, ya bien, bobenga benga. Na parmi bato, bobenga benga, amser na ya zana kati, bobenga papa na biso Christian, bozala jamais dessus. Sikoyo nazongeli bino natela bino papa na biso na kombo ya musée. Batu nyonso tu onga na bengi na tangi liboso bavanda na Congo. Papa na biso musée avandi na Afrique du Sud. Natela bino numéro ya papa na biso musée. Après nazongeli bino lisusu. Papa musée yeyo. Bonjour, bonsoir, Sika Bozali. Un peu partout dans le monde. Bonsoir, ce qui écoute la Bino Boutou. Bonjour, ce qui écoute la Bino Moi. Hi, for everybody, pour Nabatunyoso. Pour commencer, je me présente d'abord. Moi, c'est Bivens Yenga. Bon, on a eu précisément dans l'Afrique du Sud. Nazoloba pona ba amser na nga nyonso sika bazali partout dans le monde. Nga yeyo Bivens. Naza marié te. Naza single. Na vivre en Afrique du Sud. À South Africa nazala awa. Je ne suis pas marié. Nazoloka ba amser na nga partout sika bazali. Naza na posa ba amser. Oyo ya kimia naza na posa ba amser. Oyo baza na posa bazala na ngai na ndenge ya solo na ndenge ya aventure te. Nakosala video o naye kosala video o mpona ba aventure te parce que soki nakosala video nayebeli oyo naoluka. Donc c'est pas hasard nazala awa naloba mamo nazoloba. Eza parce que naza na posa nazoluka eloko naza nango posa. Naza vraiment na posa ba amser na nga partout oyo ekokutela ye oyo akozala intéressé na makambo oyo nga nazoloba. Oya vous intéressé na ngai, oya vous en posa na ngai. Naza sir na opesa ba numéro na ngai. Ba numéro ya contact na ngai oko kozonga mbala moko ezali plus 27 78 562 49 53 plus 27 78 562 49 53. Ensuite ezali plus 27 74 95 73 576 plus 27 95 73 576. En tout cas vraiment naza ouvert envers bino nyonso. En tout cas naza na posa relation moko ya sérieux. Naza na posa relation aventure te. Oya omoni ki azala toucher abenga nga pona aventure te. Naza na posa muta ko benga nga azoluka relation ya bien. Relation ya normal, relation ya monto a raisonnaka, relation ya monto dans la souci à vie, pas ya aventure parce que nous avons pour ça aventure. Si on a live na pour ça aventure, na sa vidéo te. Ceux qui na sali vidéo oyo, et ça parce que nous avons vraiment na série mo na kati. Am serious na mambo na loba. En tout cas ba am serious na partout aux la bino. Partout dans la wap, oyo kokutela ye wapi partout dans le monde des amonene. Monde des amounene, Europe, Amérique, Afrique, partout. Oh, vraiment, ça y a un ébiqué. Tu continuer la relation ensemble. Tu bengana, ba détail musisi oya sima tu bana, ba musisi oya par rapport oya bangas
tant que nous bengana ngape na koyeba yo tant que nous bengana en tout cas l'essentiel on est ngana loba yango na vraiment ma bonne chose sika vous allez partout Rolanda vidéo ozala na écouter Rolanda on a moyo Rolanda on a butu en tout cas makambo bien balimero na ngai wana tie o amoni ko toucher maman o azala posa série o azoluka mutu mo ya série na vie ngai nazali vraiment naza maboko polole envers bino nyonso en tout cas nazela rappel et salanga bien na oyamba mutu nyonso oyo akoya na série o azala posa série na vie na ye o azoluka eloko ya série na vie na ye en tout cas naza pona bino en tout cas merci vraiment encore de plus ngai Bivens yeyo naza wana sali vidéo pour na mutu nyonso oyo amona kobenga oyo aza amser na nga nayebi ke akobenga na vidéo na sali en tout cas merci bambote esika bozali partout dans le monde makambo bien ezala epa na bino merci. Papa Musée bomoni papa na biso musée papa musée alobi aza sérieux na makambo oye azoloba donc aza koluka amser aza vraiment sérieux donc makambo nyonso to alobi yango wana ndeza kati ya motema na ye bo hésiter te bandeko na ngai ya basi bo benga papa ya biso musée avandi na Afrique du Sud azwa bapel na bino parmi bapel oyo kokota amser na ye akozala na kati amser ya papa musée oza ya kosepela parce que aza mobali moko malamu ayebi ko respecter mwasi ayebi droit ya basi bobenga papa na biso sola très bien azozela bapel na bino papa musée leli alobi bobenga appel naza ya kosepela naza ya kondima ke bobenga papa na biso musée ebele parce que bomoni mobali kitoko kwa ye wana. Bon, sikoyo nazotela bino la fille elle s'appelle Chacha. Bozota la Chacha après Mama Bijou azongeli bino na kosukisa kopesa numéro na bango ya téléphone et puis na kotela bino notre star du moment na suka. J'espère que vous allez bien. Je me présente au nom de Chacha Mbuka depuis Kinshasa. Naki navandi na commune à Bandal. Nazali Mumbala, papa langaza Mumbala, maman langaza Muyanzi. Nabotami na famille ya 5 filles. Naza cadette, naza mwana suka. Naza na 21 ans, le 7 juillet 22 ans. Et naza diplômé avec 62%. Natangi une école Saint-Dominique. Et na vidéo oh nazoloba pona ba amser, nazoluka ba amser ya binanga. Amser ya binanga oh na soko sepela na vidéo oyo abenga na numéro 081 18 556 78. Voilà le numéro nanga ya appel ya WhatsApp. J'espère que vous allez bien. Bisous. Oui, bomoni ndeko la biso ya mwasi na kombo ya Chacha. Chacha aza diplômé, a 62% na diplôme na ye. Azaka na 21 ans, bientôt zokokisa 22 ans. En plus, moi na bandal. Bala bandal basola très bien. Bobenga ndeko la biso, bobenga ndeko na nga ya mwasi mwana na nga na kombo ya Chacha. Azozela bapel na bilo azaka na 21 ans ya pamba. Azala besoin amser na ye. Akolisa ye nazala konziba ke boko benga Chacha mwana bandal bana bandal talaka ka bana bandal mwana bandal azala ka l'esprit bien bo benga commune nyonso to eza important avandi na bandal lokola Mama Bijou bo benga mwana bandal bo benga Chacha donc nazala konzima ke ba tonton ya bien bana na nga ya bien ba frère ba leki na nga ya bien ba ya na nga ya bien bobenga Chacha boyoki bino monde ni Chacha lobi bobenga ye aza mwana atangi classe azwi diplôme na ye aza wana pona kozela bapel na bino ele sérieuse soki na lobi sérieuse c'est que sérieuse donc sikoyo la limite pesa bino ba numéro na bango nyonso après na suki na star du moment na biso ya mikolo yo boko découvrir ye kaka Nabidor TV. Tobandi papa na biso na kombo ya Merlin avandi na Congo numéro ya téléphone na ye yango yo 00 243 82 53 0 029
71 na bandeli lisusu papa la biso Merlin code ya Congo numéro na ezali 82 53 029 71 tokomi na papa Joël numéro ya téléphone na ezali 00243 89 22 48 103 papa la biso Joël. Tokomi na papa la biso Christian numéro na 00243 82 34 19 703 papa la biso Christian. Tokomi na papa la biso Musée avandi na Afrique du Sud numéro na 0027 78 56 24 953 bobenga papa Musée azozela bapel na bino. Tokomi na la fille Chacha Chacha mwana Congo numéro de téléphone ezali 00243 81 18 55 678 na bandeli lisusu 00243 81 18 55 678 na otela bino sikoyo star du moment. Après nazongi ka ndenge zalaka masolo ya ba amser tokangi yango donc mama bijou do alobi ade makambo ba amser baza tala bulongo donc sikoyo nateli bino star du moment na kombo ya Chacha. Hello la famille, moi c'est l'artiste Kesha Big Wolf. Naza na Congo, précisément dans Ngaliema. Naza artiste complet connu au nom de Kesha Big Wolf. Bon, tellement musique c'est ma passion. Yango na concentré dans la musique, l'état d'artiste donc connu pe wesh. Naza diplômé. À part wana ba blum sous na salaka itangi artiste. Yango na eleka na mama na chaîne moi yibana donc chaîne moi ya makambo ya mama bijou donc mama bijou d'or talara raimo or la chaîne na yibana fort big d'or TV donc chaîne moi na ebiti donc nana mingi olobate mais na présenter projet na ngai o naza na ngo etant qu'artiste o ezo circuler o yibani o pe batu ba yo car etant que o producteur manager mutu donc oza pour ça na ngai artiste tant que moi nandaku famille nani mwana nani o nyoso uzwangai numéro na yeza plus 243 81 79 27 413 abandé lisusu plus 243 81 79 27 413 moi numéro na nga moko privé donc numéro na nga étant qu'artiste. Ouais bon on a présenté nos projets moi sentiment mon rêve tiers au mère na nga lobara mère na nga bijou et moi lobara oza famille ouais. Mon bébé Yoka mon bébé nazoluka na pesa bomba secret dieza kaka moko mibale te ba oyo zolanda bayebi valerama ya miso te yeba peke brik na chante ekomaka kiti ya mason nalingi yo ata nazanga nanga bale lokola tirbushon nanga ndalotoko nalingi yo ata nazanga nanga bale lokola tirbushon nanga ndalotoko nanga ndalotoko. Sepeli, merci beaucoup na mutunyo surtout oya kozwa occasion ya otala video oyo en tout cas bandeko na biso ya basi babimi awa bandeko na biso ya mibali donc bandeko na nga pe ya basi ne ya mibali o bozana ndako boluka
ba amser na bino bozwaka bango te en tout cas bo hésiter te bo benga ba amser ba ondobima awa o babimaki dimanche passé na ba bimi lelo baza bandeko na biso bango tout na sololaka na bango na sololi pe na bango baza ba sérieux na makambo bazoloba moko na bango te aza na occupation baza ba célibataire bango tout bo benga bo tenter chance parce que libala eponaka lisusu place te place nyonso tout ka bolingo ekumba yo ok. Donc, nazopesa merci na babone na ngabo continue ko s'abonner massivement na Bidor TV. Mbala sima reta oyo ekozala tende na pometa bino 20h na banda ko bongisa biloko nga samedi pona na respectaka air. En tout cas, bo s'abonner massivement na Bidor TV, nazana besoin ya ba demande ya ba amser bo benga mama bijou na tiaka publicité ti na Facebook nga. Facebook ngeza ngo Bidor télévision. Donc, lukanga na Facebook, au mona mama bijou do na tiaka numéro na nga téléphone et puis numéro na nga téléphone yango na se bo benganga bo sela nga message mingi kokoma mingi ba voice mama bijou alinga ba pelte parce que dérangeaka komela mama bijou do na ko répondre yo ba demande ya ba amser mama bijou na zana ngo besoin ba o pe bazo leka na émission soko za na ndako ko hésiter te benga bango. Merci beaucoup na ndenge bozo pesa nga toujours confiance ya rolandanga bozala toujours wala na Bidor TV mama bijou do na lobaki ke bozala jamais dessus parce que naza awa pona bino. Na pesi mbote na ba mosi nyonso esika bozali bijou mosi alinga bino mingi. Na pesi mbote na ba copine nga esika bozali mama Jolie na Belgique, mama Maggie na Belgique, bijou la Blanche na Congo. Na pesi mbote na mama Meje na Quadrate. Na pesi mbote na groupe na nga ya ba mama ya première classe. Na pesi mbote na groupe na nga lisusu ya ba âme sœur. Amser Bidor nde makambo. Na pesi mbote na mutu nyonso to yebi mama bijou, mama Vivienne, mama Astrid, mobali ya mwasi ya papa la biso Fulubwanga na Colonne, mama Astrid ozaka na kati ya motema ya nanga kwa. Na pesi mbote na ya Lili Besa na Belgique. Na pesi mbote na ya Derrick, na pesi mbote na Rita, na pesi mbote na Mado Spaghetti mwasi ya pembe. Na pesi mbote na Blandine Bula kwa na Linda na Irlande. Donc na pesi mbote lisusu na Mosi na Irlande kwa. Donc mama bijou na lobi naza besoin ba soutien na bino. Sandra Lina ma petite sœur na Hollande, mama la biso Mireille na Hollande, mama Yvette na Hollande. Donc mbote na mutu nyonso to ayebinga mama Bernadette, mama la biso moi c'est papa Ndoya, mama la biso Louise, mama Louise na Colonne, mama bijou a lobi toza ensemble, bo partager ba vidéo nanga, bo tinda ba to ba s'abonner. Musala mama bijou ezotambola ka ndenge alobaki na bino ndenge na prometaki bino penza buzo bezate kwa tozo landela makambo ala lo. Bye, à la prochaine. Vous allez toujours là pour la amser ne makambo.